Yaya, tozali koloba tongo midi pokwa Yaya. Il faut faire très attention. Là dehors, c'est très compliqué Yaya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Tozo koloba tongo midi pokwa, mais c'est comme si batu bazo koyokate. Ndeko apesi lisolo ebendaka lisolo. Papa Fiston beta lisolo na ngai kombo na nga Marcel. Marcel na siko na Belgique na Anvers. Na koma na Belgique. Kasi malaka mwedekela nga na Congo Brazzaville na Pointe-Noire okondima yango te zali kaka makambu oyo betaka na masolo na yo. Nazali Congolais ya Brazzaville. Papa Fiston ngai na bimana sirène des eaux. Batu oyo bakendaka ba boîte de nuit bokota. Obolingaka boîte de nuit bokota. To pekisi kokende boîte de nuit te. Mais salaka attention. Yeba kende ba boîte de nuit. Batu ebele basalaka wana. Basalaka batu normal te. Surtout ceux qui 0R et Betty. Papa Fiston, ngai na viva eloko wana ngai moko. Marcel, abimina mwana mwasi kombo Sarah. Nzoka sirène des eaux. Na Pointe-Noire. Yango lisoto kobetela yo lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na ka chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek, oza na Mali, oza na Éthiopie, oza na Soudan, na États-Unis, na France, na Belgique, na Luxembourg, na Afrique du Sud, Durban, Cape Town, partout. Tala émission na bino yangoyo ebandi émission oyo. Radio Lokole Masolo, programme oyo, chaîne oyo, Radio Lokole TV, ezali ko sunga batu ebele. Tala tina to yebisaka oya ya yo o partager à chaque fois. Soko partager solo oyo, au monique et c'est important pour na yo. Olingi li solo ote. Et koti ote. Peut-être, tant yo ko partager et ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala. Talatina tulinga kabino bo partajaka masolo oyo yangoyo. Ya nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ça ka osalaka attention. Talaka bisiko zali ko kende. Muto apesi solo ye moko. Papa Fiston beta li solo na ngai komo na nga Marcel. Mais kotanga kombo ya ngai ya mboka te. Apesa kombo ya mboka mais kotanga kombo ya mboka te mais kombo na ye Marcel. Naza siko na Anvers na Belgique Papa Fiston. Nazali Congolais ya Brazzaville tolandaka yo na madame na nga awa. Nalobaka un jour na kopesa le solo nga Papa Fiston beta me kolongo pe koki beta le solo nga ya mokuse. Papa Fiston nazalaki encore jeune étudiant na Brazzaville et pas na biso na Brazzaville na sisaki université na zoki musala na Shell. En tout cas, ça qui cadre. Très bien. Papa Fiston, na balaki avant. Va faire quelques dates parce que na zaki Moussa na Shell, ba futanga salaire à bien et salaire qui na bala. J'étais vraiment très posé. Na quartier moko ya bien na Brazzaville kitoko. Alors, il y avait un moment oyebi na Shell, moko na wana ko kende ko sala na Pointe-Noire, moko na ye na salle na Brazzaville, moko na ki ko sala na soyo moko na kei na cabine na Angola donc biso bat oyo la compagnie à pétrole donc ezalaka tozaka moi esika mon côté donc j'ai marché un peu trop mais ce qui oyo bana osala ke soki na salité na osana 28 jours moko ya libre ya liberté parce que la kota 28 jours na mai Papa Fiston na bana kokota bien sûr alors kaka ndenge ezalaka ba ambiance ba uté ko futa ngai na sala ki ba coopération mo ba juma mbongo ebele na yebisi madame na ngai na kei congé yango na kei kaka na Brazzaville mais na kati ko na Pointe-Noire boyebi Pointe-Noire ba bakaza yimboka pe ya bisengo makasi malamu mboka moko mukeme bisengo ya kuna ya kosaka te nyonso ya mabe ezalaka na Pointe-Noire ndenge ba lobaka ya solo ba de Pointe-Noire. Papa Fiston la kenda na Pointe-Noire na kenda vacances ya une semaine. Na va na nga kuna bo tellement na kenda de Pointe-Noire na zo ba pire petite na nga moko azalaka na Pointe-Noire na kotanga kombo na yete na komba ona petit mbalo na ye musala te na ndeto na to duma vieux to duma excusez-moi na to duma bon problème ezate vieux boîte moko ezalaka na ville kuna mais tokotanga kombo ya boîte yango te pona ko bebisa business ya batuté mais Papa Fiston kombo ya hôtel otanga
tangu nazaki na Pointe-Noire nafandaki na hôtel Azuk hein Azuk no bandeko ya Pointe-Noire comment hôtel nango Azuk esinga Azuk. Alors hôtel Azuk eza parmi ba hôtel ya kitoko na Pointe-Noire ne hôtel à luxe nafandaki na hôtel Azuk voilà namona bref océan boy. Alors petit nanga abivier boîte moko dans la centre-ville kuna ba maman na ba petit bazalaka kuna c'est vrai petit tokende parce que papa Fiston ngapo na nga mbongo saki loko mote mbongo badek lobelanga loko mote mbongo azalaki nango. Papa Fiston tokena na hôtel wana kaini bagena ba boîte fala tolonga na hôtel tokena boîte c'est bien na boîte bakota ngo ba 22h ba 23h kuna okende tokoma na boîte wana 23h tokota commander champagne ba boka de la carte tobandi komela na tel na musika me papa Fiston na mona fi moko ya kitoko watu comme de ba 0h passé to kene ba 1h na mona fi moko ya kitoko makasi na tel fi moko ya pembe papa Fiston ngana linga basha pembe fort d'ailleurs moi c'est nga pas ali pembe. How's it? Sharp. Yeah, I need to Papa Fiston tellement moi si wana na mona ki kitoko po ngana lingaka mwasi ya pembe na lobaki basi ya pembe ata mama na nga sali pembe makasi latini pesa nga benga nga mwasi wana e ya po mutu ambongo za mninga na ote mwasi na nga o na sana na ndaku pembe na mona ki pe kuna mwasi ya pembe oh ngana abime yo ça le contraire so mutu za mwasi pembe so akeli bana olinga mwasi ya mwindo alinga za mwasi muke libana olinga mwasi muno te papa Fiston ngai ga pembe ça va akepa bengi fi wana fi ngope aye si en tout cas comment tu t'appelles oh comment nga Sarah est-ce que Sarah tu peux nous tenir compagnie tozala na yo tina tongo to kedepe na hôtel to sala fête kuna na repesa ombongo combien to yokani mo ça va pas na repesa y a pas de problème papa Fiston fi wana Sarah ayepe afani na table na biso to bandi komela. Une très jolie femme, papa Fiston. Nazo ki na ba 0h passé, to ki na ba 1h. Azaki na piste bana ko bina. Ke bana, yaya, basi oyo ba bina ka bina na piste. Oke na boîte de nuit. Oke si ko moni mwasi mo atelemi azo bina. Soit aza ndumba, to aza mutamisala mabe. To bon. Na lobite ke basi so ba bina na piste ba za msala mabe. Musu ba ko na ambiance na ye, asala ki peut-être semaine mobimba siko alinga se défoule ezalaka na yango mais mingi soki 0 koki salaka attention to so la pembe vous comprenez to so la pembe papa Fiston to komba 2h to kende ba 3h na ebisi Sarah ça va to kende hôtel on a salaki papa Fiston ezaki na 2 chambres ezaki suite quoi 2 chambres ça non c'est normal papa Fiston nazalaki na mutu kolanga na kumba ki on de Braza ti Pointe-Noire to kota na jeep na ngai to kei to koma pe na hôtel kuna to kota pe na hôtel lostu kuna to continuer fête tant to komba 3h passer à ba 15 mois bo ça va petit na nga atikali ko me chambre bisto na salon pardon bisto kota na biso na Sarah to ke na biso la fête na biso kuna kata chambre papa Fiston fête et salama ki toko lostu normal to meni fête tant ngana bika bon d'ailleurs ils appellent butu bobimbate pour te comment il y a 3h to comment il y a 3h mais to compter quand na soit qui est à partir déjà ba 0h passé il y a pas de souci dans pesa imbo pombonga senga ngai pour na ngasa kina za pour na pe belete na pesa tangu kaka to sisi fête ya liboso papa Fiston ya mibale ku te salama ki te mbala moko 4h ekoki tangu 4h ekoki Sarah la musingai ngana opema abino Marcel plus toketika nga plus fana zonga ozonga ndeni to kana na yoti na tongo ote en tout cas na boss na ko ebisa yo papa na biso yaya papa na biso leki na nga sinenga papa na biso akendaki busala faya la tongo me abengi ayoki nga solo na mama na butu oyo papa zo ya kozonga donc ngai ifana zonga mbangu so na zongi te mobuno na problème ndako mais nga na sepeli na nga na yo oza na pe bel homme soko lingi na koya lobi na moi to continuer fête y a pas de problème mais tellement pe papa Fiston na lingaka basi ya pembe na moni mwasi ya pembe ndenge wana na sepeli na ya kosakana te et puis yebisi nga lobi akoya donc
La suis moi chérie nanga oh chaque façon na na pointe noire. Na l'exarata na ye. Ça qui m'a bêté. Papa fiso na lambu ki na ba 4 heures wana da tiki petit nanga la na chambre. Na démarrer mutuka. Paul aisinga zongi sanga kaka esika oyo zoki nga na boîte po mutuka na ngai na yaki na mutuka. Oh yaki na mutuka yo za nani? Ote papa na nga pe aza cadre. Nesika moko songolo. Marcel Essenga papa fils ça tombe bien moi na mutambongo donc c'est bien parce que kolinga fille pauvre ça ba bien ya. Keba na ndenga mabete hein. Il faut kolinga na ka air moko na catégorie. Kolinga ka ba fille o te baza pena pauvre pana bango e ko sala ezara pe mabe. Parce que pauvreté ce que leki et comme on rappelle le soum. Linga fille moko ça na standard moko moyen. Po ozana problème mingité. Ozana problème mingité. Est-ce que comme to sur la pembe ya bosala ba j'aime ko to sur la pembe le samedi linga fi mo standard ya mona ngo bien po na ye ça va kiti papa fisto to kota la mutuka to bandi koya nzela ozaki raccourci il fallait que tout au bord ya to lungo na hôtel Azur non hôtel Azur to kene na centre ville malem nzela ya océan côté à plage. Papa fisto dit au kende to koma quelque part pembeni ya plage Sarah ebsinga non Marcel please s'il te plaît là qui peut pour ça qu'on se soulager ma kasi est-ce que moi ezali hôtel mana se soulager voilà ce que pembeni ya océan boy to wele ka uno océan na mona ngo normal tellement mbenda pe leki ozoki masanga meleki masanga makasi oyo ça normal na parquet Sarah Kitty abali ko poussa na e ka motaki su a pe na mai a pisset oh papa visanga telemi boye na ba 4 heures to ke ne ba 5 heures mo éclairage bandi ko ya mais tu ko ya temle Sarah mo ko ya tende ngwana Sarah bandi ko kende na moni ya ko pembe na mai na rétroviseur na paraprise boye so pe rétroviseur Sarah bandi ko kende net pembe na mai na oh mo no ala peut-être ça ya ko langwa ayake dinda na océan te alukela nga problème awa na bimi na mutu na lobela e Sarah na basi ko landa ye na bon na paraki na robende pa fita te mbisu boy na mona 4 filles na yebiti so 4 femmes so 4 filles bazo ya na kati ya mai bina kati ba futa na moni na misu na ngai boye ba encercler Sarah lokola ba protéger ye babandi ko kende ba futa ba kenda kati ya mai ba kei ba koti na kati ya mai ba kenda et pesinga verti bakota mai bakeina na zongi mbangu na koti contact na démarrer mutuka e démarrer te papa fisto na démarrer mutuka e démarrer te na démarrer mutuka e démarrer te esika to komaki esika hotel ezalaki na esika to komaki ezalaki pena musika pena mingiti na kiti na mutuka papa fisto na banda mbangu tina hotel. Tant on beta solo ba de hotel Azuk peut balandi yo ba royo solo na yebisa mutu morote na banda mbangu tina hotel na kota na hotel be panique ba binga kuna Marcel nini nabi c'est que j'ai vu c'est pas possible nini ouais bi fille zaki na awa Sarah fiona yebisinga se soulager na kitisi abandi ko ke na mai na moni ba zingi ba kene ba bi oh Marcel ozo ki wapi ozo ki na ba bi oh yo zo kamwa mais on a pointe noire makamweza ka fréquent on a pointe noire bazwaka mwasi na boîte ndengo te yaya nazoko benda yo mato yaya bazwaka mwasi na boîte te Joana yo na boîte oui na pekisi yo te mais soki to komi 0 luambo ye mbango minu ebeti kozo mwatu ya mutu te salaka attention boko ça passe pamba autre lo bakite to lobi et pesi vertige à la Moussa Petna wana expliquer à la tête do na tongo wana ba non fera na zonga Brazzaville ba ya na tongo wana atika e contact mutuka wana ba ye ba kuti mutuka kaka wana papa fiso mutuka kaka wana muta simba yango te na démarrer ba démarrer na ebite qu'est-ce qui n'allait pas na yebisa pestanga ke utika nga na Brazzaville mo nga na poussa ezate petit à démarrer to gati Brazzaville na ko na Brazzaville na yebiso apparent na ngai moi c'est nga kutu na yebisa été pour yebisa nini maman me manga na église na bango papa fisto tango lo ba pasteur ya solo bazana no bazali ya solo
tokenda pas pasteur tosambela pasteur abio révélation bimi oui fille wana azali sirène des eaux azali princesse baomonaki baya kozwa ye wana babenga baotesi baservante na ye nde bayaki ozwa ye ndenge wana princesse donc bango babimaka mpe bake koduma donc ndenge impression ezalaki wana ndenge asepelaki na yo mpe ifalaki okende aya kozwa yo mais sambela makasi eloboki osalama te combien de bato bakufa ndenge wana ya akendaki congé azongi te akendaki esika boye azongi te yaya mpona nini mpona makambo oyo ya boye tala lisolo oyo ya Marcel ye moko apesi lisolo histoire avec professeur beta lisolo na ngai epesi ngai mutuku kosoba makambo oyo yango na yambi mpona bino frère Johnny honorable Johnny Mabiala mbote na yo honorable mbote ndeko fiston pelende les grands journalistes ndeko Johnny histoire otobeti ya Marcel kaka makambo ya boîte de nuit oyo ake kolinga Sarah nzoka Sarah zali princesse donc sirène des autres princesse esika kuna bakei na ye babimi bakomi na 4h du matin bayoka na ye titongo apesi ye mpe mbongo ye na 4h okende kotika ngai kaka na bwati wana papa na biso akosilika mpo bayesinga papa alingi azonga ndako osala oyo naza mwana ya cadre moko boye na nzela bayandi kokende wana toza na Pointe Noire na hôtel Azuc oyo nayi na se soulager na telema papa Fiston na telema mpo na Sarah ase soulager la caractère lokola moi c'est que ce soleil peut na mai kuna na mona 4 filles so peut 4 femmes bazoya ba juillet ba encadrer ba kenayi tant to kendaki pa pasteur to sambeli ndoka bo ba ko so wa zaki ba servante na ye Sarah zali sirène des eaux bandeko oyo bangaka ko so basi na ba boîte na ba bar partout na ba sika nkoni lecture na yo sur le solo oyo zali nini frère Johnny na pesi bandeko nyonso ya sango ya radio na biso lokole bambote bele bandeko na biso nyonso bazoka biso partout dans le monde na pesi bino bambote makambo oyo tozoka na mokili ezali vraiment sérieux donc nous avons le monde oyo biso tozo contrôler te bango bazo contrôler biso c'est-à-dire kobima na yo kuta ndako na yo kokende quelque part il faut toujours ko prier pour ceux qui bondeli te bango baza ko viser yo bakozwa facilement donc eloko na kobakisa mwa moke ezali nini toza na ndeko moko awa na Afrique du Sud ye akutana mpe kaka na même makambo wana mais ye malheureusement Nzambe apermetaki akende parce que ya ye ezalaki un peu compliqué akendaki kuta mpe bapasteur te babondela mpona ye yango moni eza pasi bato batire baleson koma kolinga mwasi kaka na butu esengo nini oyo kosala okaka mwasi ya butu nde olinga ye les femmes na moi bazate basi na moi bamona basi na moi et puis moi sango kozwa kaka mukolo moko bimina c'est-à-dire oza na contrôle ya vie na ote ndeko wana akomela auta Congo akoma awa na 2011 donc akoma ki juste année moko na mwasi nanga un petit que j'aimais beaucoup azalaki close na ngai et puis azalaki trop chancard soka keina musala boye omona mindele kaka yo jeune boy ozosala nini na musala oh no voilà mona bapesi ndele musuzu ndako mobimba ya ye moko babifanda kawana okengela ka ndako ye pe na tukuno mona cheba locataire akomika bungo donc partout kendaka donc un bon chancard alors Satan ya lukaka nde batalolenge na bato bazana ba talent caché bato bazana ba chance moko caché donc ye akolukaka batalolenge wana pona exploiter bango aye kokoma tanga komi na mwa misulo akomi kokoma ndumba ala lingi kobala te abandi kozwa basi bipai na bipai gauche droite akobimaka ba geste ba genre ya bato yo otukolo bao akena boîte fois linga mwasi donc ye butu ko lekela ye moko te foka ka mwasi alors akene ka lingi mwasi moko tanga lingi mwasi wana il y avait aussi un ami. Donc, wana aza petit frère, on a zolo baza petit frère parce que azala ki close nanga, mais eza aussi na camarade yepe sous sa autotika biso personnel, ba uta ko beta masasi. Mais ndeko wana yepa linga ko ndambola pe mwa butu mingi. Ba eko kuta na siko na leki wana pe na butu kaka. Mais ye siko masa na zolo bana azala ki na voiture, petit wana azala ki na makolo, na mwasi na wana. Donc apesi bango mbote tanga zo pesa mbote mwasi wana azoi andibaki mbote te ase déplacer ki déjà comme moi musika
nde masa tuni petit wana bi ah oyo nani ozotambola na eti na balere oyo eza nani petit wana lobi te je eza bale moko boye nazwi ah ya bisi bale na lere oyo bokende wapi oyo no tokende kolala na hotel moko eza na Saint George babenga yango Palma na Palma bakei bakoti alors avant kutu bakabwana na master wana mwasi wana zobenga ya lobi non ngala ningi komisa nga te po ya benga ki abia kopesa vie na ngambote abia no nga na ningi tan komela te pardon naza attente alors abendanaki bakei kokota kuna kolala ka balali babani ba fête na bango première fête eleki deuxième fête eleki balali mwa pongi alors la troisième fête ninge banda mobali mwasi ala mukabwe donc petit wana la mukabwe asimba nzoto mwasi boy mabeli eza lisusu te makambo nyonso ebaluki ekomi ya mobali oh donc petit abimambango na hotel mutakala donc na teni Adam na Eva yango ya bimaki na kati ya hotel bata hotel nini baske na chambre kuna Joanna zaki lisuite donc a disparaître donc petit olia kende alanda makambo alanda ba pasteur babondela ye abandi kokende na ye koyebisaka bato kenda no ngana makambo na osala ngo suite na uchi kobika na kosala kango lisusu te na kokende lisuba nzela wana te mais abondela kite un jour après ce que 2 mois akendeki na musala kaka na musala kuna nde mili mwana yake ozwaye akuyi akufi sur place babengi ambulance baya donc mutakuyi na minute mke babengi ambulance lere ba docteur wana bayaka na ambulance babandi kotala babime mutu azali sona bomba oite babengi akorbi ya résuie ka wana donc akufa na ka botokunda et petit moko atika biso donc mawa trop et bongo comment yo conclure que bayako zoye pas batouane yeah parce que quand tu passes tu fais l'amour avec un esprit et c'est la kaka na des bits ya liboso soit à détruire vie na yo soit aboma yo ezaka bit mibale wana ezaka bit mosupe c'est pourquoi la Bible Bible ezoloba biso ke monguna donc diable ayaka kaka pona ko dérober ko détruire biloko wana nyonso donc yango wana yaka na via mutu pamba te ayaka kaka toujours pona ko dérober ko détruire ko massacrer biloko lolenge wana ayate pona plaisir nini ya kozwepa nao parce que ya sa esprit basi oyo tomonaka na baboîte de nuit na baba partant mokili oyo ebele bazalaka bato bakufa bon nakoconfirme te parce que na pasa na baetape wana te mais etili ke ndenge bato balekana na baetape wana baloba mingi bato ya monde ténèbre bainfiltraka na kati ya bato normal mpo bango basala nini bazwa milimo ya bato eza kaka na baboîte te eza pe na banini awa na ba beach na biso awa oyo tobengaka ba plage ya na ba plage isu bayaka pe ko infiltrer na ba bar bayaka ko infiltrer donc eza kaka ba place moko efuka kozala na ba place ba Carrefour nde tomonaka ba Carrefour na biso ezalaka ambiance ebele na Kinshasa na komona ngoni Victoire bayaka pe ko infiltrer donc bazali un peu partout eza kaka pona boîte te voilà et puis si passe les solo oyo et que inde mona les solo betele biso mais et là on est ça ke mutu asasa na mwasi na ye na ndaku mais ab malibanda akene kolinga mwasi mususu est-ce ça ba faute ba maman na ndaku ba être ba s'occuper na papa comme il se doit tout ça la boni monini wa bon omoni de nature ya mobali azana ka bilula lula depuis l'année donc depuis création mobali imaginez-vous que mutu balali si epongi babimisi mopanzi moko kati na ye basali mutu moko boye oyo ya yebite betanga bimi mba moko komo lula ye oliaka mwabi nzambe mutu awuti wapi mutu onani ngazalaka nga moko bele mono salilinga utininga mutu moko aza pembeni na ngai nani atunaka bongo te ye abandi mbala moko kolula c'est-à-dire originaire mobali ebanda bongo mobali alula kaneka bilula lula mais normalement ba oyo bayebi nzambe ba oyo ba comprena déjà ba je ya munguna ninge salimaka kolula wana penda ekoma musika omonika aboye azana kitoko oleki ezate ki okota tina ba profondeur est-ce que tokendaka sous ba boîte de nuit frère Johnny mais ndeko nanga boîte de nuit pona yo mwana nzambe okende kosala nini neti yo penda boye yo penda
Fisto Pelende na yo ka openda na kati ba boîte de nuit OK ko sala nini bon oyebi ke na kati ba boîte de nuit ya mboka oyo il y a beaucoup de problèmes même ata basi ya buto tozulu ba o basi ya ba isulu na te mais il y a aussi des bandits o ba kota kana bakoko beta masasi na omoni na awana denema awana na Soweto babomi combien de personnes ça fait 15 personnes bakufa na kati yo histoire wana donc mutakoti kabwe konfina muninga na bimisika masasi akomo beta betani ba masasi bato bakufi belebele na kati donc koza la peine moko ya ba ya ozibal perdi okufi okay maintenant kotika famille na pasi pourquoi aller na boîte de nuit ko ça ni musique nanda kumoko soma ba instrument te osomi penda ninga tuzala ka omo na benda LG asangisi makamunyo so ba ampli ba nini osombi tia na pale na yo ukoyoka musique te hein soko sombi bière soki pe otobengi komo na ngoni ba whisky nanda kuna okolangwa te donc eza un peu compliqué hein bato balinga ba ambiance bongo ezaka bato ba signer na bango vie na bango ezala na danger parce que na mboka oyo na minute oyo Marcel a pêché biso du solo asi alongwa Brazzaville akena na Anvers bana famille na ye déjà ils sont les cas moi ça fait un bail avec ça na bien mais moko azala soki akomi na boîte to na bar to sika moko fait ezali makambo ale zongela kaena mutu. Est-ce que c'est fort possible que pour Marcel azolanda biso est-ce que c'est fort possible mabego zongela nazo bisa Marcel akotika boîte te ye mutu abiki na motambo akotika boîte te jusqu'à présent okendeka na ba boîte ya yebi combien de personnes au babungisa milimo na bango seulement kaka komela kaka bière pamba namba demo là mususu bo sali pe le côté rendez-vous ka ya pamba ba kei po kei libela to mona kina Kinshasa awa mobali oyo azwaki mwasi akutana kina na nzela atelemisi mutuka abengi oke wapi yo nasalaka na ville azui aketika na ville amemi azongisi na ndako tango basala ki rendez-vous suka lango zala kini Ali Mokate. Oui. Yeah. Bon, pourquoi aller donner ton corps ou ton esprit à un démon oyo yo kozo contrôle na yata mukolo mokote. Donc les choses là que nous voyons ebele bato abunga babebisa pe milimo na bango na banzela wana. Donc ça venait malamu te mwana na nzambe okuta na ba boîte de nuit. Merci beaucoup frère Johnny honorable. Merci papa. Bandeko tosuki awa pour la émission après-midi lelo tokutani kala mingi te awa na 20h10 pour na parlement choc. Yo mututa la biso ya soki ozela lisola ko pesa biso benga biso opela liso na yo soko osu biso te tikela biso audio to ko beta liso na yo kaka ndenge olingi to beta yango. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara.